Yesue, 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 yo moninga malamu, gayoyo nasana nwelengi na bolingo na yebinanga kolingate olangwisi yanga motema Yesu yonde moninga malamu yayaye nabenga yo na kombo nini bana poto bana partout balanja kilongo TV mbote na biso ya solo to ane sengo kuta na bino lelo toza awa na lemba na aveni kama wapesika toye na orphelinat oyo to mesana koya toye awa to sola bandeko to meme bomwa blo muke oyo bandeko basungaki pe fondation Rabi Mavinga y participer pour to sa geste oya charité geste ya bonne foi mikolo na otanga mingi 1 Corinthiens 13:13 Ozana foi, ozana kondima, ozana boyambi, mais bakisa charité, l'icône yango pour et ça moi bien. Mais Jacques chapitre 1er verset 27 au beau sainteté, la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Nous voici venir visiter ces orphelins de Lemba, orphelinat et Eden. Donc ils ont venu comme à Lemba, c'est vous voyez beaucoup de yango. Beaucoup les capables, so comme peu beaucoup y en a venu directement, ba porte na weza ofumba mbaya ba tunyonso. Busara ba geste abwe pona Yesu Kristo Nazareth zamba solo pe abomo ya pambola biso ilanga ya malamu ya koluna yango ba orphelinat ba veuve ba hôpitaux na ba prison ba to ba na pasi to sunga bango. Merci pasteur Kosi, coordonnateur de la fondation en Belgique. Merci Panayo, merci Lévi Cyril Arsène Modabi, merci na mama Bibiche Motema Fioti Womo, merci na bandeko nyonso basunga fondation Rabi Mavinga kosa ba geste abwe to kota sko na kati to sola na ba na biso et ça moi bien. Fondation Rabi Mavinga. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Dans les afflictions. Passos orphelins, bobo sanakate, banaba konyo kwama, mazala bolumbu, butupe na moi, fula sena zoto. Bobo sanakate, kanisa bofela, banaba konyo kwama, mazala bolumbu, butupe na moi, fula sena zoto. Usisabu watoto wanakosa wazazi na chakula kila siku kula kumwili tuwasaidie. Kanisa bofela bana bakonyo kama mazala bolumbu butupe na moi fula sena nzoto Rabi Mavinga. Kanisa bofela bana bakonyo kama mazala bolumbu butupe na moi fula sena nzoto. Kanisa awayo leo tondi obwaki mosusu na fulu bana bitike bakulela o na borphelinat bazangi bilei pe bilamba kolata. Kobosana kate kanisa bofela bana bakonyo kama masala bolumbu utupe na moi fula sena nzoto. Kobosana kate kanisa bofela bana bakonyo kama mazala bolumbu utupe na moi fula sena nzoto. Na borphelinat bazangi bile ya kolia pe bilamba ya kolata. Mawa pe bolingo esi na mitema ya mbato nzambe na ngai yoka. Kolela ya borphelin yeye nzambe na ngai yoka. Kolela bana bakofela babotuye. Kanisa borphelin bana bakonyo kwama mazala bolumbu butupe na moi fula sena nzoto. Fondation Rabi Mavinga kobosana kate bana bakonyo mazala bolumbu butupe na moi fula sena nzoto. Kobosana kate kanisa borphelin bana bakonyo kwama mazala bolumbu
topena moi Kula sela nzoto Nasura bima vile Kanisa bafela Kana batonyo pala Bazala bolumbu Topena moi Jésus ta fille Tu as méprisé de tout Comme tu m'as aimé plus que tout Oh Shiloh marche dans l'amour Oui je vais marcher chaque jour dans ton amour Par la miséricorde triomphe du jugement triomphe de la mort Oui l'amour triomphe encore Oh Shiloh marche dans l'amour quel que soit le poids de blessure l'amour triomphe toujours Oh Shiloh je marche dans son amour Au nom puissant de Jésus-Christ Au nom puissant de Jésus-Christ Sokoya korandele biso visite tombola mongongo pe sanza me maxi pona bolamu na ye na kombo na Yesu Masiya nde tobondeli bondela Nzambe asala fondation Mavinga fondation Rabi Mavinga asala bangongolo grâce à nkolo etambola na bango elongo bazala favorable liboso na bato nyonso bakozala na bango bisika bakobeta baporte afin ke solution emonana mpona makambo na biso Nzambe asala bango bolamu apambola akangola asala bolamu na fondation Rabi Mavinga na kombo na Yesu Masiya nde tobondela merci pour la biloko obaye nango c'est pas facile na ba moment difficile boye batu bayana obaye nango senge pa na Nzambe apambula biloko pe source nango bisike uti Seigneur Jésus apambula ndeko moko na musika pe na pembeni oyo a participer oyo a contribuer en fait yango emonana Nzambe na mawasa bango bolama apambula bango comme Yesu Masiya bonde Mbote na biso tocho bondela se toko beta maboko makasi pona kolo Yesu Masiya Nazareth. OK. Boza bien.
Bon, quelle classe t'es? Obi? Congé. Congé. Ah, bon, quand il congé, hein? Bozoa qui? Bisogno stozoa qui? Non, va bien résultat, non? Tous les résultats, mais je sais que vous travaillez bien beaucoup. Biso, toi, Fondation Rabbi Mavinga, nga komona nga inani Rabbi Mavinga. Fondation et portaga kombo na ngai. De so munga nzelo benga Rabbi Mavinga na ndimi. Mais so benga fondation na ndima. Na ndima te. Voilà, toyaka awa na yoka ki to perdaki moko ya biso bana mwana moko ya biso akufaki. Na mona publication ko na Facebook. Et fallait na jour ango musale kangaki ngai na yaki te on abina yata après. Tokunende ko lundi lelo toza vendredi ndena ya na présenter biso nyons nanga na bino ba condoléances hein. Merci beaucoup. Ya nzela biso nyonso nzamende apesaki nzamende azui. La vie continue tozo komisa kaka nkolo. Na nga moko te na yaki na ya Lopez Chibambe a ande ko to travailler na ye a pe na fondation ya na psa moi si vous savez na ye ya Lopez ta pe na ya Cédric na na tamba on to ya kana bango vraiment nga so na ye message za so ming te zaka message encouragement la vie continue nzamba zala na biso nyonso to sale kenda liboso bongo te voilà ils bande ko batindaki quelque chose bon somela bana biloko to sombi toye nango biso pe fondation to baxi par na biso mais toye oza ba o carton wana na ba biloko uta poto et ou même moi mais quand même na 8 ans ya na lelo o to benga koni nga c'est pas no benga nini Bicarbonate. Bicarbonate. abi bicarbonate to benga koni ya lo ba nini Macaroni. tu bien comme macaroni, on va compter à. Tu bien comme macaroni. Tu bien macaroni, tu bien semoule, tu bien l'osso, huile, ou est savon éteint et sur la bilambati. Ou est savon, carton est abani, mais c'est spécial. Ma papa au bon mon est belleté. Oh, tu sommes bien au somba. Et la maman moko, tu as une église, azeka na 5000 francs. Est-ce que papa n'a pas compris était les hommes attendent quand ils sont orphelins atami balé li papa. Après 5000 francs. Bon mon père me kena bagisto somi trois pères ya ma papa oyo ya bobo na tcha na carton et sunga so bato ajo baza ba olata. Bilambeza en carton blo msu bota na bino quelques sachets sucre zali na kombo fondation Rabbi Mavinga. Ya c'est dit pesa sachet sucre to ça non tikata o. Ya le pésium to ça remise symbolique. Upusani nanya ozwa mwana nia ozwa mwana moko ya kozwa ozi opesi mwana moko. Mets-toi ici bébé. Comment t'appelles? Jos. Allez, tu vas dire moi le prends chez Lopez. Allez, fais ça avec Lopez. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci à Jos et j'ai remis symbolique. Il y a Lopez Moutapesi. C'est pelé, il y a Gomon Abinoboué. Vous avez un message au Pesabana? Même pas. Voilà, moi je te comprends. En fait, dès que nous avons soki to basi to sister class, ils étaient parce que papa, année on est là, nous ne pas cahier ah ouais. N'a pas cahier, n'a pas sac. Fondation hein. Si on a un cahier, bon, on a un sac, on a un uniforme, on a un stylo, et ça pas beau temps. Ceux qui bisom to kol na bamboka, ceux qui neti ba pesio ba flèche, minduki ba bi kende zamba, ba ozelo ya nani, ba ozelo ya na nyama. Bongo te, bino pesio bo moni rentrée scolaire, neti bo rentrée scolaire na goya suna bakai, bakai on a ki na année passée et silito ezana. Ndambweza na oya suna ndamu na obakisa siko eza lokwa na tino boki ezamba tambo ke ezamba ngana oza boya na nini boya na nyama boya na gibier na bona ko tuna ba résultat na biso nanya osa 80% mutu te
Bon 70. Ok, problème te so ba programmer kaka ngana yo tuna résultat na bika bato be bazwaki o bazwaki o be bazwaki 50 bata 50 ba zebele ya tombo le boko 50. Vous comprenez tout tanga parce que avenir na biso c'est vrai to sambelaka mais avenir moi les appels na kelasi moi no atangi à l'intellectuel à mutu na société à utile na société n'est-ce pas nenga na bwena bongama na yana bakaye na yana ba stylo so ye bonani ebele te ne fils kata bakaye ba stylo ata saki moko ekoya ata 10 saki ekoya isunga quelques personnes n'est-ce pas eza poto tanga lobito za bato pour yo comme ta comme président de la République comme ministre comme PDG directeur il faut attendre éteint to yo kana je crois dans année au classe dans maison à date ni en octobre kaka de nga fona ya kala mingi en septembre fona ya ngaye nagoya te na yela bino nini pour la classe moko nani moko bueno yo ka bien nanya oloba yaka pusana boyo oloba ata wana loba nani Basaki. nini sosi Bakable. Gana classe msube batanga bakable te yobo nani banini Bakaye. Bakaye nani pusana banini bakaye na basaki toyokani bongo ba uniforme bozala nango bakaye na basaki na babiki ete na batisi ça va autant d'ensemble pambula toya nango. Voilà, je ne sais pas si vous avez un message à donner par rapport à ces gestes, ça fera du bien. Au groupe Sanoga Boué, on a déplacé dans la mingité. Telle caméra. Message est toujours un remerciement par rapport à la Fondation Rabi Mavinga. Des fois, mon image, c'est pas pour la première fois. On est ici et ici la fondation. Balekata nyonso kosala uweza bolampo na bana. Alors na senga pena bande ko mususu oyo pe azoluka la canal nini ya koleka pona ko rendre bana visite. Soko leki na canal ya Fondation Rabi Mavinga oyo ko pesa en tout cas ndima ke ekokoma. Vraiment nzamba pambula Fondation Rabi Mavinga apambula pe bato so bazo soutenir en fait que yango ekende liboso. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, merci. Monsieur moi na nini ya oloba. Nanya oloba azate voilà ce bolobite yaka masana o elambo alati oyo ya mbiso bazosela biso collation na ifasiki bakoma ifasiki yango des uniformes biso étudier ifasiki allez comment on nani Amour. Nani amour bolingo ouais olobini ndete yotabinolo. Merci pour nos bino, bomemel bino, bloko, pour na tokolia, et puis sabiso makas, au tokolata, au tokomela, et puis sabiso makas, au tokolia, et puis sabiso makas, au tokomela, au tokolia, et puis sabiso makas. Merci beaucoup. To betelie maboko. Bayoki na baoyete, babetika maboko. Voilà, merci. Tu as eu même notre papa n'a pas bossé. Et ça, maman moko, maman Ngwanda, Véronique, tu as massacré comme beauté. On a massacré comme abat. Après ça, quelque chose. Il y a Beka, mais la cabana. Maman Véro, je vais vérifier. Voilà, maman Véronique. Après ça, quelque chose. Il y a $40. Il y a Nathan, c'est bon? Il y a $40. Je pense qu'ils sont peut-être beaucoup renforcés. Na boya ko mbelo biloko po apese mbo na ye. Maman Véro, en tout cas merci beaucoup, merci pour na oyo tindaki. Nde na loba liboso oyo azoluka nzela nini akoyo ko tindela na nzela Fondation Rabi Mavinga. Ndenge pe Maman Véro atindi ya yepesa nini ekomi. Nzamba pambula Maman Véro. Nzamba sale bolam en tout cas santé na ye penze zonga normal. Pour ceux qui ont kimi azoluka luka
bana oto ba mususu ba bisika bazali ba ozanga pete vraiment nzamba pambola ye. Merci beaucoup. Voilà, merci bandeko. Toye ko ta bino na lobby. Vraiment na promettre bino ke bakaye ko ya pona année scolaire 2021-2022. Nzamba pambola biso. Yesu Christ en Nazareth, nzamba solo pe abomoi. Azana bino. À chaque fois bando sambela. Bolanda. HHA. À chaque fois bando sambela bobo sana fondation Rabbi Mavinga te bobo sana apete ba partenaire nyonso o nyonso kanza bino atana kopo ya loso bobo sana kaite bochake na ba prière babi Yesu Christ nzamba bomo azata tata ba orphelin ya ozipa matoi na ete na le sambo ba orphelin amen nga tiki bino toyaki poto mona ka bino biso to kiamno mbasi mana ya vraiment dans 2 ou 3 semaines to uzala. Merci beaucoup. Eh bien voilà, merci Toza qui bon a orphelinat EEV Eden, encadrement des enfants vulnérables donc ça. Ce moment na ba centre bozaka orphelin te. Ba mso ba na difficulté, tam so ba parents ba sondoli bango ba récupérer na centre pour na boko lai. Ya to ya kiawa, moi geste to ya ki na ya bomoni wana Yesu Masia Nazareth, zamba solo pe abomo ya zo sala. Lopez, bonjour les sous. Bonjour chef. Et ça le nom de Nico comme un orphelin. Vraiment et ça linga passe vraiment et ça linga passe. Biso ba toza vraiment na ba parents toza bien. Bana oyo vraiment to luka to sunga bango. Donc biso to comme na ba âge o ba parents na biso ba kufite donc to yebi vie o bano bazo mener to yebi yango te zaka mawanza mendeza eli kolona biso. Nzambe pe muto a permettre ki ba parents ya bana o ba kufa. Mais tout ça là, tout le cas vraiment solution tout sungabana oyo. Oyo rozala tana moi mukie na ye pour na sungabana oyo. Jésus Christ de Nazareth a opambola vraiment. Bande konanga bo monika ka musu bo mona na ba image mais boya bino moko vraiment bo mona bo ko supporter te. Boya vraiment bo mona. Na place ya rozwa mbongo, oki opesi soki nani yango wana zani dana mbongo na ye. Ozwi mbongo na yo ki opesi intel yo aza déjà na mbongo na ye. Wana kuteza na ona sens te. Bino batu nyonso nzamba pambola na mbongo. Boya opesa bana oyo. Boya vraiment boya osunga bango lipamboli vraiment ya bien. Oya malonga ezande pa bana oyo. Inutile bo pesa ka mbongo na ba désordre bo pesi mutu intel mo pesi oyo. O azo mona naissance na ngote. Pardon vraiment na bolingo nzambe toza na motema mawa. Parce onga na yo ki vraiment bande konanga boya omona bosunga bana oyo. So bosungi bango nzambe vraiment opambola bino. Nzamba opambola, nzamba apambola na tango apamboli na midi apamboli na pokwa yo kantie koki apamboli lisusu nzamba malamu nga kutoya mona linga lo ba kotana za mobobe nzoka zandi malamu mingi bolingo na eleki belle miséricorde na eleki amour et compassion soutenons pensons aux orphelins aux veuves et aux démunis ça fera du bien. Fondation Rabbi Mavinga toyaki na lemba je pense que bomoni bana lemba partout bozali boyeba ke na lemba ba orphelinat ezali bo compter pe oyo ezabo na venir kama place bisika wapi toyaki pona ko assister to sali geste na momke o bomoni ndeni eleki. Merci na bino po ya bolingo ndey bolanti biso. Merci beaucoup Nathan Kifuta, merci pasteur Kosi, merci Lévi Cyril Arsène Modabi, les garçons capables, plus fort que toi n'existe pas. Merci Lopez, joyeux anniversaire et pas ya Ngodi Natacha, joyeux anniversaire et pas Nayo, joyeux anniversaire et pas ya ni 15 balobi na Allemagne na Bundes ni 15 mais joyeux anniversaire et pas Nayo batnyos ba botama na date oyo botama elamu. Merci et pas Nabino et tokutani ba sima numéro ya sika FB International Fiston Basende. Merci pour notre soutien. Merci mingi na maman Edith Marquis Beauty pour notre soutien na yo Kilongo TV na rappeler na bolanda pièce wangu mama pièce mo kitoko bo se retrouver na kati pour l'isoler za bien bêtise ezate bo sauter ezate ba Lopez ba jouer et ba ndebele ba jouer bo se pernango toujours na Kilongo TV. Merci tokutani ba sima numéro ya sika. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business
et pas Fisto Bassene. Aza biloko tozana yawa. Maringa 72. Maringa 72 c'est là j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, où est-ce que tu es? Oh, kasi na kani ya suki. Mais on continue na suki. Papa, on m'a dit na suki. Oh. Oh, papa, continue na suki. C'est na défi. On continue na suki. On m'a dit comme si na bani papa. On continue na suki. Na défi. On m'a dit comme si na bani. Oh, prends l'avion. Na suki na papa, continue na suki. On continue na suki. On continue suki na na koni. Tout à fait. Papa, on continue na suki. Qualité maman. Oh. On continue na suki na ngai. On continue na suki na ngai. Mama, akufuna suki na ngai. Suki na ngai kiboete. Suki na ngai ko. Na yakasa lisanga senda salinga suki. Akomisinga mabandi. Akomisa mabandi ndenge nini? Akufuta suki na ngai kimbiasa sana senda suki na ngai ko. Mama, akajo suki ndenge nini? Osalili produit nini? Mama na ngai. Tala produit asali. Zazu. Produit ya kala. Basali la damo susuti. Et quand il est suki komi ngai. Na sala ko suki. Dana kata suki. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où tu le levis pour dire c'est la suki. Donc quand vous signez, nga suki na wana yaka awa kala. Bakata nga suki te. Tala nga depuis na koma na suki bele tala. Yango, moi c'est tout le point où tu le éviter. Et l'eau va aussi la suki na. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la suki na biso. TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube. Bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka baviko le kabatinyaso Kilongo TV